Déborah Yamado au Binonio so Boyebi. Aujourd'hui, Azali sujet, il y a ba vidéo au Bozomona na ba réseaux sociaux, il y a ba photo, il y a nudité na ye au Bozomona na ba réseaux sociaux. Tant bo luka barando, bo sa sirara na mutakala na chantage. OK. Leti yene nga finga a Fabregas. Sou fan mo a Fabregas ala elage kusin. Oye bandeni. OK. Ko finga il y a Déborah, nde e foutiye lelo oyo ba outi ko publier. Non mais ça fait partie. Ah OK. Oui, ça fait partie ça barando, t'as dit ko choquer moto azala responsable, azala marié ou pas. Toza batu soko lobi nanga likamo swinga OK na ko bosana ngote na vie. Au foot en tôt ou tard. Ate sali 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. OK. Au foot. C'est-à-dire après nyomi titi fatigue automatique yaka. Babenga ngo dosage. Injection dosage. Et puis ça apongi. Tant fatigue ye, nga na ebi de na mission na nga na lala te. Na ebi ye olala. Tant olali. Na la muki na bando sa o na yelaki. Kango ba photo ba position tout na ba vidéo ko ronfler. Na ya na ya bon. Ne on a biso mo ba sala ki yango e raba auto PC ba auto bimisa ba photo na en dormant. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Mbongo na poto en échange de mbimbi na kin tolobi Nazareta, c'est vraiment du sérieux. Donc Nazareta ils ont les solo ya mbimbi dans système mbongo wa shingom de toloba toujours mbongo wa shingom ezali ba mbongo auto négligeaka même un petit rien, même un petit ya mukie okoki ko benga ndeko na yo Porsche aroya azui pona ko mbako aider bandeko o bazana Kinshasa kuna poto servir bango mbimbi. Donc tozo banda à partir à $10 tilikolo obengi ndeko na yo aye azui na kini bako servi bandeko na yo mbimbi. Bonne année à tous. Tolobi na fête oyo ya fin de l'année. Toko papa ya fresh ngulu, toko papa lisusu ntaba nangombe e Nazareta okwei batiki yo. Donc Nazareta tozela bino ebele bo pesa biso confiance. Merci na ba oyo nyonso ba pesi biso confiance même na ba pays étranger. Boya ebele vraiment Nazareta c'est Du sérieux.
Voilà, merci Bandeko Balandi à Sarato la télévision, Bandeko Balandi à Top Media Télévision. Soyez le bienvenu. Émission Nabino, le code de bonne conduite Yangoyo et Bandi, Bandeko Balandi. Encore une fois, je pense la première émission Ezo Koleka aussi sur le femme, les LOP, OP, tout ça et sous pona Bassi. Oyo pe azali moko ya basio bakenda sango na kombo ya Deborah Yamado obino nyonso boyebi obino nyonso histoire nemokie na réseaux sociaux et les cas je pense que azali parmi ba femme oyo pe bazala insulter vraiment makasi na réseaux sociaux par rapport ya musala na bango par rapport ya taille na bango par rapport à makambo bango salaka. Aujourd'hui, Azali, sujet, il y a des vidéos au bozomona na ba réseaux sociaux, il y a des photos, il y a nudité naie au bozomona na ba réseaux sociaux et on se pose beaucoup de questions. Qui est derrière ça et pourquoi est-ce que réellement Azali est aujourd'hui analyse oyo et vous allez comprendre exactement qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe et pourquoi toujours on expose kakabande konabiso ya basi oyo. Est-ce que parce que ça la kabatu confiance avec ou parce que balingaka makasi? Et aussi la question tokotuna tozana Sarah comme d'habitude, mais nous aurons une troisième personne oyo ako intervenir pour un sujet oyo. C'est là où vous allez comprendre la vérité ya makambo. Ou c'est parce que balingaka makasi et na kolinga makasi wana se contrôlater, ils donnent leur vie, leur corps, leur cœur à n'importe qui. Bandeko Balandi na kokobwa kate parce que zali moi somo. Hein, ba maman boboli misanga, ba mère fan boli misanga, ba papa boli misanga, je saurais pas dédicacer une personne na émission parce que zali eza moi somo de voir une sœur ndeko être exposée comme ça. Des fois ça fait pas quelque chose de bien. Nous devons lutter contre anti-valère oyo. Saratola azali nangai a bon de livre okoki ko fongola bochole na peso mbote un américain perdu au Congo toluka moeto banda musala ona ndenge ya malam na ndenge vraiment ya bosolo to banda émission na biso. Saratola mbote Mbote tadingala pa mbote na bandeko nyonso bo olanda biso de partout dans le monde mingi na biso ba maman parce que biso nde toza na bâton ya commandement. OK. Alors ngai comme ça nga pas c'est-à-dire ba réalité belé to comme mona na vie makambo belé to comme mona lelo yo ba erreur ba départ ezala mabe eza pona biso ba maman. OK. Tala net il est là toujours souffrir na anti-valeur moko o aza na réseaux sociaux karachi kabatunyo stu baebi o aza lelo eza faute na été ou c'est pas maman. OK. Aza ki mal encadré non éduqué moi naza ki chege a récolter ou a récolter dans la rue tala ba fruit na onde communauté zo souffrir. Donc biso ba maman toza base ba mabe belé zo salama partout dans le monde parce que biso ne to na bato à commandement songa na bina obota te ata osali ba position ndenge nyonso na obota te c'est pour bi mwana wana arubi mate okanga makolo rubi misaete na maternité donc ozomona maman biso ne to pesa ra vie biso ne to orientera bana mwana so aze éduquer bien te tadi mwana na so akole ozaka ndenge wana éducation de base mwana azala muto azala na matière azala mayele lobby ce sont les parents papa ebi valeur à classe maman ebi valeur à classe bo imposer mwana kotanga tant bo imposer mwana kendaka classe atangaka nde lobby na ya okoma muto mayele na ye wana bo remercier mwana ba parents na ye bazwaka ta ya rolandela ya ko éduquer mais biso plus ba maman tokoma penza base ya makambu nyonso mabe o ezokomela batu lelo yango pe balobaka ke esila kana ngote ata na sali lelo ata na sali lobi e kosila te bako déplacer te e kozala nango ka ndenge ezalaka wana lo nini langage ya te wana lo nini non mais c'est bandeko tambola na mabe langage na bango wana nzoto na maman tout ça l'émission nzoto na ye mais expliquez bien nga la comprendre. Je dis nzoto yo yeba nzoto à moi si ouais mais c'est ça pourquoi vous voulez masquer les choses parce que non tu sais Sarah il y a des choses ezaka kilo na monoko pour nous prononcer en bien ngwa te des donc
mais au moins beaucoup de personnes aujourd'hui. Non, to sauté wana. Je ndeti boye na tuni pe question te. Non sola na ba abonné na ba ndeko bazo landa biso donc bazo comprendre makambo ngana zoloba. Baza ba adulte, baza ba mikolo bazo comprendre makambo ngana zoloba. Et si la raté ba ko changer te okokende na yango pe na ndako na yo te. No, I like it. No, like it? Yeah. No, I speak English. Me, I know competent. No. You parling the desk? Non. Pas ça. To les kango. No, I demanding. You parling the desk? Non. I parling the. I parling de la personne, son corps. Voilà, c'est tout. Donc. Corps is. Maman, to les kawana, to les ka, to salama kamusus. Voilà. Aujourd'hui, Sarah Tola. Parce que terrain wana, sincèrement, il y a des choses et kilo makasi le. Mais c'est toi qui as commencé. Oui, c'est moi qui ai commencé. Ngaïnde. Mais na lobi bien que explication nango yango na pesi. Ba maman na biso, ba ndeko na biso abasi lelo ba koma. Ozwa nzoto na bango exemple eza lokola ke esi la raté boko déplacer te okende na yango te yango omoni makambo yo lobi ke ba maman bazali à la base il y a destruction il y a lobby il y a bano bango bazo kobota donc c'est un peu ça voilà ouais. Aujourd'hui voir ndeko na yo Déborah que je salue na yambi pe moi trop hein, na parcours né na ko yambi même ata 4 fois na plateau nanga une fille très polie aujourd'hui comment on a yé motakalisé ba vidéo ba photo okoki ko sala analyse nini kibonia makaka ezo continuer kati na biso tout autour na biso inconscience kiboniama. OK. T'as dit oyebi tant ozo luko sala guerre na batu loko la ba musicien après toi. OK. Yeba okanga makolo. OK. Yeba ko se respecter. T'as dit mitakala ya ba journaliste et tout bima na réseaux sociaux ils a ba rendre. Ba compte à rendre. OK. Ils a penza ba compte à rendre ba rando. Otolukaka. Et belé mitaka na bango sur qu'il est ba grand journaliste yebi to tanga ba kombote ba ta poto lelo mitaka le bima awa afingara kofi afingara mututel tant yo zui tant oza o se permettre vando fingara musicien munene le roi Fabrigas oto yebaka ote oyaka ya mado to mona oto yeba yo est-ce que ba biso tout ba sala biso ba ingratitude na bato mais ba sala pe biso petit on se comprendre Skoyo, yo komisi tana o mobimbo vandela ka Fabrigas. Oh, Fabrigas tepe mutako rendre yo ba compte tam sou fan mo alinga Fabrice mingi. Et ça lié passe ya bina souk sa fio. Ya ba ochelo ba matériel en place, ba ochelo na l'art, ba chele na jomora jika uti poto na solo parfait belé, na beauté belé, o kufie na banenga ba chombo, aye lisusu bo sakani nao. Tadi oyebara après nyomi titi fatigue moko automatique ya kugume na mutu boité to solo la sans tabou mais on continue et bongo so na tche mutu na solo la ça tu di bandi point support pour na tchebu ndé support allons-y maman alors ba tindelo mobali bo kende na na chambre bo sale loko ba bengaka papa na maman basangani te oh nyomi titi wana namoni prophète Ngefa na yamba na plateau tu no comprendre te azo sanga est-ce que yo moni te que ataki soyi avant abanda nyomi titi tu no comprendre te tadi li soni okotisi Ngefa lisolo ya soyi Ngefa na yamba na video alobi mais o moni te que alobi atie boui atie wapi ah maman yo ozolinga na komati kuna donde pour les solo ozobeta na ebate tu vois les solo inachevé aloba na epeka bongo alobi est-ce que bino bozomo na yamba Ngefa vidéo na eza na chaîne nanga soyi bachaki wapi ye moko aloba atie soyi avant nyomi titi alakisa place te bachaki ndeni kasi Ngefa alobi est-ce que bino bomoni te ke dabwaki soyi avant nyomi titi tu ko ngana zo ebate nyomi titi dango ezanine toka na ba bobette na plateau nanga place donc to sala na yo émission na beau marché siko na bandi kotu na ye nyomi titi dango ezanine yo nyomi titi ezanine
ti titi di tenyomi titi. Et voilà, apprenez à y souffler na lito ikezali voilà. Donc c'est vraiment c'est triste en fait, c'est triste de voir ce genre de choses dans la pratique. Il y a son moboué et ça fait quelque chose. Il y a malamoté bandeko, surtout les femmes, vous devez vous respecter. Ba maman, vous devez vous respecter. Parce que yeba nani o yozo sa la confiance, nani o yozo en a besoin, o tika porte ya vie na yo pulele, nani o yozo en a besoin, o tika porte ya ba sentiment no pulele, nani o yozo en a besoin, o pesa motema na yo. Il y a certaines personnes o bayaka na ba vie na biso, na be fort onyo sotozo ko sala ya passe na ba souffrance de la on bebele bongo poani na bi aux vertige. Non, nasili ça. T'es aux vertige. S'il vous plaît, nasili ça. C'est une émission. T'es ngana comprendre yo. Importante s'il vous plaît. Obi oloba ina biso la début ko ya ba Deborah mingi na plateau. Oui, na yamba yetu. Siko yango tom so modi loko modi mutaxi yango esali moi vertige. Non, non, et ça me dérange parce que Ezaka Deborah. Oui, Ezaka Deborah, moi ça me dérange. Toute personne. Non, mais il faut pas. Tous à la jarre, il y a des pasteurs, il y a le contact qui est dans WhatsApp, il y a les réseaux sociaux. T'as dit c'est là, au j'ai ça. Non, mais je vous dis, je sens dans le téléphone, Batindela Kinga. Nazana ba photo. Non. Non, mais moi, j'ai ça. Dans mon téléphone, j'ai ça. On m'a envoyé. Non. Saratos alakaba hypocrite. Moi, je suis pas ce genre de personne. Na mona quitté na yoka qui. Tu as quoi? Oh non, na mona quitté na yoka qui. Tu as quoi? Moi, j'ai vu ça. On m'a envoyé. Il y a une personne qui m'a envoyé ça et puis na ba groupe. Na ba groupe. Tu as quoi? J'ai ça ici. Donc voilà. Donc c'est Maman Nathalie. Ça c'est pas. Non. Ça, c'est, il n'est pas question d'être émouvant ou n'est pas être. Donc, tu as dit Mitaka, c'est bien la réseau social. Non, il a dit question de Mitaka. Non, s'il vous plaît, Toko, na moi, même les gens qui nous suivent, bah, qu'on regretter parce que nous apportons une lumière, un conseil et pas bas. Biso, toi, ma personne publique. Nakuna moni on te laksanga. Ngai na olakso te mais yo oyebi ke omona ki yango biso nyoso to mona ki yango parce que Deborah c'est une personne publique. C'est une personne publique. Les loso ke même ata na Facebook a pamba so ozo défiler ozo mona na ba photo na ye bazo tia na ba commentaire, donc c'est tout à fait normal. Je serais hypocrite aujourd'hui il y a koloba autrement, mais mes frères, mes sœurs, nani o yozo pesa vie na yo motema na yo et pourquoi ozo kopé ça pour na intérêt ni pour na bénéfice ni. Non, je vais te donner pour la bénéfice ni. Ne cherchons pas le plaisir ezalaka ya mokie wana justement pour détruire toute ta vie. Voilà. Eza na bato ebele balobi ke non so lingi ozo succès zela ba publier comme ça ozo succès. Na kosio. Ba misusu ba mitakala na bango e serva bango pona koluka mibali na poto, misusu pona koluka basi na poto, misusu pe pona koluka basi na ba mibali na kati ya Kinshasa. Mais mes frères, c'est pas bien. C'est pas bien. Il y a un esprit donc kotaka na ba vie ya bato, surtout sur ce qui concerne makambo, il y a ba sex tap oyo. C'est pas quelque chose de bien. Mais des fois aussi, peut-être, elle était emportée. Mais au profiter quand juste la faiblesse pour nous les sujets, il y a chantage. On n'était pas là, mais le bon Dieu, Azalaki au milieu de vous. Même si contre volonté, mais il était au milieu de vous. Amona ki pena obino bosalaki. Résultat, c'est le bon Dieu qui nous paye. Bisonio se donne de toi, boy. On peut continuer na makamno. En tout cas, tu as dit na bandolo baboy. Ko luka ko sala barando na ba musicien, il faut aux la femme moko ya caractère exemplaire, strict aussi au kanga makolo. Pourquoi? Parce que bande ko ebele ba sœur na biso ba publier ba nudité na bango, non seulement parce que ba linga ki mais ezala ki parce que bazala ki sérieuse té, bazala ki ba femme légère. Et puis bazo sala ba rando na bato ba kosa na bango ba rando te. Na lobité que ba musicien de ba publier bato. Mais ba musicien ba na bato ba ko salela e bato makambo wana parce que succès tellement muté malingata musu kofi mingi mu fingi kofi trop. Ah fio no succès nde nini.
na kotele na nzela ya bolingo azaka ne pe fille Légère, ok. Bolingo téléphone na otinda pe bambongo aloni penda seme pour récolter. Confiance et koti. Semer à récolter. À semer à récolter, confiance et koti. Tant à Kishasa, vous obligé bola la tadi après nyomi titi fatigue automatique yaka. Babenga ngo dosage. Injection dosage. Et puis ça a pongi. Tant fatigue yé. Ngana ebi de na mission na ngana olala te. Na ebi yo olala. Tant olali. Na la muki na bando sa o na yelaki. Kango ba photo ba position tout na ba vidéo ko ronfler. Na ya bo. Ne on a biso mo ba sala ki yango e raba auto PC ba auto bimisa ba photo na en dormant. Donc il était profond en sommeil. A éviter mutamone ka moi sinzoka moi si pas qui na mission. On se comprend donc tout baba tuni to sangsana banzoto. Surtout nous batu public. Tant bolu ka barando bo sa sirara na mutakala na chantage. OK. Soko za fermeté, oza moi si ba caractère te, oza femme légère. Soukanayo mutax et aux ala médiatisé. Alors voilà pourquoi na pese exemple net yene nga finga a Fabrigas. Soufan mo a Fabrigas ala elage coussin. Oye bandeni. OK. Tant ozo finga fo oyebi ngai maramba fali oyo ba warrior ba luka ata Sarah toko zo nzela nene wapi toko zo ata parti nzoto ne wapi to sambusa moi si opo kanga mnoko na makamba fali. Bazouate poza nzela ngate. OK. Ko sala barando to ko luka ba problème na batu minene ndengwa na surtout bato bazana ba monde na sima na bango. Faut pika. Faut pika. So ndo piquer oza wa makasité suka nango mutakala. Donc voilà. Mais ça aussi s'il faut kozonga moi sima na makambo lobi na temps pena makambo ezalaka moto Fabrigas Kofi Deborah alongwe pas Fabrice qui pas Kofi ba guerre mais c'était au moins le bon moment au pena ce qui mutu il fallait ça la makambo c'était temps on a mais temps oyo Deborah n'en parle plus. Et le bon moment tadi yo kanti batutu ba finga ngai makambo eza show off finga nga batu ba otala ba otinde ba mbongo ba beteli mabongo ndefo temps wana ngana réagir. Ngana otika bosa nao. Fa bosa na penda Monique Sarah sala nenge loko te legi pata une année 2 ans. Tu vas payer. Tu vas payer. Muta maela futsa mutu tangu likamwiza moto te azela akamuta bosa na. Po na minute wana koko manekenge. Po batutu ba fingi ngana Kishasa awa baze kenge ke Sarah okangisanga. Ba ozale kenge. Mais soko pesi tanta ya une année bosa na abandozonga ba place oyo ba cible ne ezali o bakokange facilement. Faut tika bango ba sakana ba sa nyonso tu balingi. Après ata une année 2 ans dossier pour la AT. OK. Ba olia bango. Vous comprenez ba ozwa bango kaka. Donc, tant sous na ba période de rando ya ki makasi Yamado achaki ba garde fou. Vous comprenez? Aïe que dès non attaqué boy ba continuer à mobile mon lo yenge. Fona za ferme. Mais ce qu'on est jusqu'au temps ya Monique kombe sila. Zora batamaye le combat et ya yo sili ya bangwe bandaka. Babando bundiso siko. Moi pour ba keza bango et ça te pour 8 ans. S'il vous plaît, yangwa nazo futa. Mais aujourd'hui, ngai peso tozongi sima naibi émission mona yamba Deborah côté ya banzela mayuana a déploré pe comportement ya fa a benga yengulu a traiter yengulu a mwasi après wana Deborah n'en fait plus des émissions respect à réciproque. Si on manque un respect, on manque au respect facilement. Donc elle avait raison de commencer aussi à clasher sur Fa. Non, yé la fille mutabandaki. Et so ba bengi ongulo parce que ya nzoto munene ndengwana faut pesa ngo kilo. So pesa ngo kilo tozangulo. Faut respecter ngo. Ko pesa ngo kilo la cité que so za star. Nzoto munene ndengwana faut la ta sexy. Purement ngulo. Star Aza synonyme ya olata bilamba sexité. Je ne pense pas. Coach Amand Chic a uta kutu na passé moko ya mabe ya kindumba pnda ya kibula. Mais lelo akoma mwasi aza lelo nzamba sala e grâce à Pambola e
azonga na concept ya basi ya solo alataka bien abomba nzoto na ye loka mwasi ya solo maza influenceur ayebani partout dans le monde aozwa pe ba cadeau ya partout dans le monde bato neti bango baloka babiso te bango bana bafano abengi akabeli ndako nanga oyo ezaka azwa on comprendre matiki nzoto libanda te voilà donc soko za star eza na ba manière na ba façon o Cindy auta star oyebi ke Cindy nga comme mona ya comme la table ami kuseka kala mingi ta Cindy azola ta grande dame Stallone na Kofi Azolele assemblé ba robe ane ya loka ba marié ozo comprendre elle couvre toujours son corps cause la star il accepte mitika surtout ngana benga ngo tadi oko mitika et abateni bisu bataminene simba ate OK yebisanga neti na timwa mikolo bilamba moke latama namona mingi mtalata ngo grâce temo neti photo grâce temo kangi na anniversaire ni ensemble ananga pina na kolata na nzoto ni de fois tango tali nzoto na yo o mona pina ke elambo na nzoto nange ebala na te na olata te ata na za star o moni ke vandi na nzoto ya grâce temo po aza mukie ana libumu te misunyeza te donc evandi moi kenzo ya taille na ekei donc grâce nenga za wana kolata pe sexy eke na ngobonga pona za star fona yaka na sexy yango ba ofingo ngulu masa non mais là aussi à l'Obama B mais elle avait aussi raison quand même de se défendre pour à défendre la femme ronde. Wane talo wana okota mahamna bango na sala na liste. Na tuni question. Wane talingati. Ouais talioté. Voilà, merci Bandeko Balandi à Top Media Télévision. Bandeko Balandi à émission Oyo. Boyende tokende lentement mais sûrement vers la fin de notre émission. Peut-être cause à la question, il y a Souka et pas il y a Sarah Tola. Aujourd'hui, s'il faut dire un mot, na Déborah Oyo Azalaki na Kofi Central. Après peu que Kofi Central, moi je sais que na sala qui peut émission naie et le parti pour faire sa vie. Et du coup, elle n'est plus na scène. Tant mort mon kotaki, silence mon koti et puis du coup même les biso disque sika, je croyais que ezala nzembo ya malamu mais on nous amène des vidéos sexy, des photos sexy, ba sex tap na place publique. Message nini yoko ki kozala nango en tant qu'une mère, en tant que aussi une influenceuse, personne publique face il y a problème au et comme l'inde qu'on a au Déborah. Azwa conscience à revoir et tamboler la vie na et c'est tout hein. Sinon à part ça nan eloko mso lo baté parce que bango ba star ba eba montre. Voilà. Mais pour nous les femmes, tous allez kenge. Ah boko lukaka ba rando na batu. Na lo bango med fois. Uko finga mutu lelo bosani, yo kanti e pa bosani ya la lelo poussin en voilà. Foot sao. Et puis ayebi temps o yo foot sao. Alors ça et puis temps o yo ba no foot so yo e ba suste ke pona finga rai. OK. Tomilengele to tambola malam. Mais Sarah, est-ce que nako tout na question moko ka juste pour to kabona parce que façon tokendeli na yango ou bien façon répondre ezobima lokola ke ko finga ya Déborah nde efutiye lelo oyo ba uti ko publier. Non mais ça fait partie. Ah OK. Oui, ça fait partie ça barano, t'as dit ko choquer Moto azala responsable azala marié ou pas toza batu soko lobi nanga likamo swinga OK na kobosana ngote na vie ofuta ngoto ou tard ate sali 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans OK ofuta occasion monana kaka OK voilà. Est-ce que eza important aujourd'hui ezali point fort pour na batu nyonso ba oyo balinga ko sala batu mabe soki o filmer nudité ya ndeko na yo au public ngo na place publique ndé au comme c'est faible te wana ngane na osala raté te na tuni question eza c'est là batu mususu c'est là batu mususu ba mona ngo bongo parce que t'as dit mutakala wana so ebimi etikali na ba kokololo na yo otikali na histoire wana que otiki soni na famille opprobre nde to benga ngo opprobre wana ekolongwa kate ti ba kokololo na nga ba robando swana wana baninga na bango ba no rappeler ba ya bino ba utana descendance ko na bino atika mutakala na place publique est-ce que ebi ke déjà soki
maman atiki mutakala na ye na place publique à maudire génération na ye mobimba sans le savoir. Ouais. Parce que tant que babando sona na baninga ba on rappelle ba on maman no je vis la nudité de ta mère sur la toile. Voilà. Eza penza soyi muta publier yo c'est ko soka ya futisio. Ya futisio. Wana lekina ko kangisa. Pour ko kangisa na ko se défendre pas bana pas bakoko que non. Tu sais, j'avais un problème en particulier avec ces gars. Voilà pourquoi traduire en la justice. La nudité. Tu vas expliquer quoi à tes enfants? Résultat. Les loyers mado azota asuki succès. Demain ou après-demain, tu auras besoin de te marier et tes enfants et tout et tout. Est-ce que vous êtes crédible pas ma belle-sœur pour ce qu'on va nous finga au cas bordel au tika mutakala na place publique et qui sera qui bon moto à moto na valeur à moto. Au détruire génération na mobimbo modir bango sans le savoir parce que la nudité d'une personne so mutu so atali yango comme en malédiction. Nudité à mutu dépendant so nga atali nudité à mobile nanga eza normal. So ya atali yanga pesa normal. So nga atali ya mutu musu c'est comme une malédiction. Mutu musu pe so atali yanga comme une malédiction mais non malédiction on pesa yango na génération nyoso bana nao. Donc il faut quand même réfléchir et voir de loin. Et ça bien, on a début nous les femmes, tous à base, il y a la destruction, tout. Merci. Merci Tadi. Bandeko Balandi. Bonde tolinga toka bwana nabino, mais vous savez que chaque souka ya émission nabiso, nous avons toujours elo comment tolinga ko sur la nabino. Bandeko, vous avez compris à quel niveau mutu azane kaka mabe, motema mabe ezotika la kaka motema mabe. Et puis la majorité de personnes publient c'est rare on a jeune garçon publier ce sont des papas au balata ba veste costume au yopena aux ana confiance na yeso ceux qui ayi ayepso baluka bo baluki sala bo sali ye kuna zo kangaka ba photo po yo yebike c'est mon homme azali responsable azabo non c'est pas ton homme il n'est pas responsable. Pourquoi? Parce que mobile lingaka moi si elle ne se donc à koki ko se permettre que abano filmer moi si naye mutakala kangaye ba photo mutakala ou asengaka moi si naye ba vidéo sexy ni ba photo sexy ba mitakala nyonso bimaka na place publique mes frères et sœurs bozala kana nous presser ya otala ngote ebele et ambalaba na nzambe pe kotsa bango na mabe. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Lobio koleka lelo. Merci beaucoup.